na kombo na ngai bokela aéroport anjili bomona kombo na bokela beach bomona kombo na sel moto akolakisa bino nzela soki bazolukisa na Congo ezanga ondaso sel moto akolakisa bino nzela soki balukisa na Congo obima sans indice si lelo no moto aleki nga te abatre record te donc pour nga déjà ko soki ko beta komona na deuxième à Congo Brazza bo mona mutuna nakoleka maya te nakipeleka ko anjili te nakoleka beach nakosi wili bakonga akimanja ya Brazza bakanga to bakanga ide yemo di shosho bakanga to bakanga ide beni yo mona kakati Brazza moi ka soni ni eza vina ngeza etapa vina nga etapa vina wo ki lango solide pour ça ni pour la limo ka c'est ça no avec na limo ka bon di makate bon na zaki tant esika ngo ya pesa éviter conseil na yebi étape par étape ndeni pour na limo ka ba ça no ana limo ka bon di makate neza no ana limo ka bon di makate na limo ka na comme ça pas lipungu penzo le ko ta bango lipungwe dans ce pausa politicien bakangi oza besoin qui m'a contacté nga mais mbongo ebeli lokola nga nyonso na ntina yango mbongo okobima swabala nazwi okala komisio ndindi donc pour dire que to respectera mboka totika komona mboka na biso comme si eza na valeur te totika komona mboka na biso ko eza na valeur te to respectera mboka. Troisième sujet nanga naloba nalobi boy équalisaire na bien soki ndeko alvarite solo molelo avant na lala na yebite so akomelenga na yebite so asalinga menasi donc na yebi na nga te soki yakanisi oko amenase nga to azo oblige nga taka akona na répondre une fois na yebi te soki akanisi oko asalinga babe na yebite soki yongo na onke na kikolobele équalisaire tango lobi ke fali alinga ko edete mais yo poko ko edete fali aida ba collègue na ba beta na bango na quartier la te na tala la ta yo pe ozaki collègue Alvarito yo pe no il fa ko aider Alvarito yo pe na ngo na chemise no mo kola ta ya carré na Dubai watango chaque jour na mono na nzela na mono na chemise na carré mo bosila mai na makila équalisaire nde fali aboyaki lisa camarade nanga bonjour nde fali aboyaki ko aider Alvarito mais yo pe fa ko aider Alvarito bozwa te est-ce que ne bozwa te eza faute ya fali yo tango longwe est victime pobi fali akoma jaloux atapona ba mikanda na bino mukanda ngo osale nango nini yo musana eza musique il faut que comme jaloux ya succès na yo ne confia comme jaloux ya succès ya fali wana ça passe ce zaka ya mukanda ça ne passe pas et quoi la maman fali oza jaloux mukanda no ele kate po mukanda za musala note mukanda 1200 mikatsa il faut que fali aza jaloux ya ndenge yo lobeta Parc des Princes fali tomoni a aider ba ninga na ya kibinda nkoi azo mninga na tala ta batambola na par-ci par-là yo pe fozo Alvarito pour aller bozo tinga Alvarito na fali mais Alvarito a comment musicien la team wata tibo ebite Alvarito a comment musicien na la team wata
Alvarito asala ba album soki mibale mobimba akomaka pe président ya orchestre na ye pona nini te Alvaristo akomaka kosambela kuna pa prophète Emmanuel Dodi asunga bato azwela bato bandaku asapo ani asaleli yango te botingami na fali likambo nini ndeko ngongo ya papa Chi fali ya boyi fali aza rankine oui kokomisa na suka te na vie tolingaka kokomisa bato na suka te okomisi ninga na suka osukisi motema na ye equaliser yo poza mboyo equaliser yo kasoni te donc fali aza jaloux mukandano osala nini na mukandano osala nini nde baninga babeta ata na jonga nde baninga babeta ata na jonga chaque dimanche Suzuki abeta ata na jonga yo ata na jonga obeta te yo ata na ekala apa jonga ata pa mami makaya ya mami makaya ata liboso ya biloko mami makaya atekaka yo obetaka te yo koya koloba fali aza te fali nga aza jaloux so yo ngo obeta Parc des Princes to yo chaki omoni Kofi aza jalousie ya Kofi na fali nga moi je comprends ya mo na nga na condamna kete modèle ya bomile quartier latin c'est normal aza mutu mais yo siko fali oza jaloux non po oza mukanda o fali azo memaka bato na poto lokola mai do fali akomi aboyaki bosa matanga na bino bozoluka matanga na bino besi boluka nini bosepele wande boza we bozosepela leki ya yaya alobeli matanga na bino bosepeli mpenza Chantal Kanimbu alobela matanga na bino bonde boza boye nayebi ke bosala bareke bokokatakatanga botianga na bastati WhatsApp na bino esali 24 heures omoni te leki na yeti azoloba mission na bino eza accompli nde matanga na bino eza na base te sans impact lokwa matanga badebora ngongo badebora ngongo mpe baa na matanga mais sans impact matanga bino ngai ningisa nde matanga na bino eza na impact te bonga bodiembela yaya ngai nde Chantal Kanimbu oyo perikite oyo bapoile ya katikati ya makolo na yo nazwi kaka na bambi oyo perikite yo tomona periki ndenge osubie ozwi opengati opengai ayaya matanga mpe ezalaka na ekiti emati matanga mpe ezala ekiti emati bo baalvarito ti baolia na kombo yaya baoluka base na matanga ti baalvarito nde baolia na kombo fali pa okangeli alvarito motema akangelaki motema po alvarito akangaka ye ndoki de son vivant yango akangelaki motema oui po alvarito adekona dato akeyaka nga motema soko olingaka kilo motema te ntina suka yebaka makambo koloba na ye amasha bamote aza mutu ayedaka aza gentil aza bien mais soko oleki ligne yada so oleki ligne esili sel mutu yaya limbisa kisi njora sel mutu yaya limbisa kisi njora so oleki ligne esili yaya pa mimonaka makasa omimona po aza Fally Ipupa ti Fally Ipupa du Cap la Merveille elmaka biyoso elmaka biyo le chevalier amimoni te bandi ndeni batya yo na bagrada yaya soko kopiétine bato te na makolo obanda nde otambola bato balali na se ozotambola likolo na bango batya yo kasi na grade yango yaya ti soko kozala humble
biso te moto tinda bino bozwa te bandeko na bino bazwa te ya biso ya zwa biso te moto tinda bino bandeko na bino baavance te biso te naza leki ya chevalier naza leki ya chevalier biso te nali nango matisa bato te nosala deba te osala deba bempoli te ozo matisi bino nota bino yish donc bukanga mtuki mpe na yo ndeko nani noka poso olia nyonyo bisama ina makimba na lembi na makimba Kinshasa naliona makoso mpe na lembi bachinois ngulu eza ena musulman te eza moyenne zero lokwa ngulu ngulu pesa ngai ke kozwa ya mama no rit loko oza mwa mwasi bokoma balesibienne na mama no nde nabwe nalembi ngulu ape siko namona ekoba nayebi te soki eza gu moko nakoba na biso olataka rose mingi nata yango na mabele no nazwa yango nazwa mabele no na yo olata yango na kati donc nkoba eza gu kanga ba bouton nokanga te te ngulu ya cher te biloko eza cher te ndeti biso kotona biso mpe ezalaka biloko ya bio aisa mpe ndi bonjour biso mpe ezalaka biloko ya bio biloko aboye nkoba otambola mpenza nana poso olilo mo boye ngasi kondi nali ya ngombe te nga ngombe te nga ngombe te tana lamtu na nzala nalobi ni mpa makambo ya Sara yo olobi ni yo moko loba Sara tuteli obordure kuna nga mpe na otuteli mokona osepela me na otuteli te mpo oyo oyebisaka totuta na ade ya babordure na otuteli mokolo nga nene ya na osepela mpo na lelo nga na pase na autre chose tabezali nazala to kitoko kaka lokwa ya na bino mwasi liboso vandaka ndo vandi ke kofina ya na mwasi eza même sensation matembeda na liaki oloni matembeda na liaki oloni bino kuna ni Chantal Kanimbo 6h. Pour l'obsession de Kanimbo militaire. Nalobani, elo pour le bizatu. Na kati na bima. Mikolo funa nazali donc mikolo nazali libanda pour à partir à 26 mois na zone classe ba er na rekomi mukie à partir de 26 mois na zone classe ba er na rekomi
Donc matiki bino. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.